spectacle nakende na saki place tozalaki nga na yo na mboka tozalaki nga na yo donc kozonga na nga nazonga na lufu nazwaki mwa contrat moko nakende kosala spectacle mpe ya lufu aye nasisaki ma lokolo esalaki nga mwa mokusa nakwanyaki lokolo après avoir kokwanya lokolo nde ye kosala nga donc bapasi quoi donc vraiment na nyoka mingi tene na vandi awa mais le kolongo ezaneni pour ba pepe faut faire ba mona quand même état nango biso pe toza to mona yango na ebité et ko après ko kwanza en attendant zo laksa pe ba bon ndenge vraiment ba sai na nzambe pe bayaki bango nde bakangi yango boye donc ko laksa vraiment bato vraiment mission sur na sala ba laxité ata mwa moke kaka po kolovimba makasi mesiko nde ye wana akiti ozomona lokolo omoni ya kolo nde ezomona nga na suba kaka awa place nazawa nakitaka te na mbetu toilette mpe kaka awa natengamaka mere otya po nasali na mpo bapangusi nga esili lokolo ezonyata na se te mais eza mpena nini selon yo to médecin alobi eza nini médecin bango balobaka eza microbe nde bato bazolobaka eza mbasu mais médecin alobaka eza bamicrobe ndenge ezalaka kaka ndenge esalaka liboso mpo nasali ja 4 semaines depuis naza na hôpital 4 semaines nabandaki na ndako ve didiki noe nazalaki na ngai atikaki nga te apartir ya ndako kaka te tembe atikaki nga te naza wana ndako esimbi te nasali bacrise bamemi nga na église à partir de l'église nde na vandi ba prier nga basana na nzambe ti e okomake na un hôpital awa donc hôpital ande ozande ono na souffrir do 4 semaines na 4 semaines oyo na sokoli ka 3 fois parce que nazaka olala jonde tango ye ma force hotel msinga na vandi boy nazaya olala ta bakisi mwasi moko ye banana na mwasi moko na bana nga ibanda mana zala te donc ba problème toza na koza na problème na bosa nango banda kala na ebité peut-être kozala mais au moment na biba kena na problème tel bona mutu tel te tozanga ba problème te mais na niveau oyo nga na souffrir boy ko sala toilette taka gad malade azala ite na subi na bilamba deux fois ba changer nga bilamba ba changer nga na drap tout ça subi deux fois na bilamba parce que mutu obimisa ila nga vase azate quand na vandi boy donc na souffrir makasi ngande kono na baboye na souffrir makasi et puis santé za bien te pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola na bakoli na ba agence Silier agence Colicot fret aérienne et maritime spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso ezwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse ozala na France to na mboka nyonso ya Europe ozala na Canada na États-Unis to na Amérique du Sud ozala na Russie Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya kotombola koli na yo bango moko ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pour na ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Bienvenue chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. L'architecte par excellence de votre peau. Nous montons en dimension au travail de définition pour la ligne cosmétique originale de votre produit beauté de Grasse Cosmétique Paris. Nous vous proposons la nouvelle collection automne-hiver de groupe A, B, C.
et contactez-nous au 06 23 22 73. Vous trouverez tous les produits beauté et la nouvelle collection automne-hiver. Grâce Beauté Cosmétique Paris, l'architecte de votre peau. Beauté. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengia Congo TV. Subscribe Elengia Congo. Na Elengia Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengia Congo. Glody Diasika. La mignonne. Hey. La mignonne. Mathieu Bonché, toujours Elengia Congo, toujours RTVS 1, merci à tout le monde. Barota Labisso, merci à Alfred Dadi Misaka, Bambo Tenayo, garçon très très responsable. Merci à Jordi Samba, Yaodilom Ampouya, Laura Sokoko, les patrons financiers, les pétroliers, Napesio Bambo Tebele, retiens voir match congolaise. Noko Jidoka Loyal, je suis avec Météo Niamasolo. Après ba tourner na Luanda, Lufu, Leloyo, Viazobela et Tezabiente, Toyeto Solane moi mke, Toyeba, qu'est-ce qui ne va pas? Et là on est Sengeli, Batoyaye, Basala, Poisana na Bamoy. Météo Niamasolo boni. Ah bien de konanga Mathieu. Na moun quand même lelo c'est qui au Vandi et Salinga bien. Et là on est vraiment yelio. Bon, quand on le vient après le spectacle na Saki, place tozaki ngana yo na mboka tozaki ngana yo. Donc kozonga na zonga na lufu, na zwaki moi contrat moko na kende ko saba spectacle pe na lufu. Na sisaki ma lokolo sala nga moi mukusa na kwanyaki lokolo. Après avoir ko kwanya lokolo nde yo sala nga donc ba passi quoi. Donc vraiment na nyoka mingi tine na vandi awa. Mais le kolongo ezaneni pour ba peuple faut faire ba mona quand même état nango biso petoza to mona yango na ebité et ko après ko kwanza en attendant zo laksa rapé ba. Bon ndenge vraiment ba sai na nzambe pe bayaki bangonde bakangi yango boye donc ko laksa vraiment ba to vraiment mission sur na sala ba laxité. Ata moi mke kaka ko le vimba makasi mesiko nde yo na akiti ozomona lokolo omoni ya donc ça va lokolo yo na donc ba Francis Bokungu oye batnanga ba yebi ba le viso ba yebi donc il est monde patacle la Luanda yebi. Donc Mouloula monde peut bayebi que Météo a souffert en Angola, autozaki na bango ngana yo. Donc na souffrir vraiment après lufu. Ndo mo lokolo. Bat ba otala onteka yo na l'action ko zampangi. Nabi ke mutu soya waza mutute. Do lokolo nde mo nanga na subaka a place na zawa na kitarate na mbetu. Toilette pe kaka awa na tenga maka mera ochapo na sana po ba pangu singa esili lokolo zonya ta 7. Mais ils appellent nini selon you? To médecin le bezani. Médecin bango lo baga eza microbe de batu bazolo bageza mbasumba sume. Médecin lo baga eza ba microbe ndenge za lagaka ndenge za laga boso on a déjà 4 semaines depuis dans un hôpital. 4 semaines na bandaki na ndako ve didi kinwa na zaki na ngai atika ingate a partir ndako kaka te tende atika ingate. Nazawana ndako isimbi te na sali ba crise ba memenga na église à partir église nde na vandi ba prielenga ba sana nzambe ti e okoma ke na hôpital awa donc hôpital ande ozande ono na souffrir do 4 semaines na 4 semaines oyo na sokoli ka 3 fois parce que nazaka olala jonde tango ye ma force au télé msinga na vandi boy nazaya olala para bakisi nazaya olala. Bande kono ba comédien, est-ce que bolingo quand même ezali par rapport à malade et belé pe baé?
Oui, bolingo eza bato tala tala ngai o pe baza na Kinshasa ba mona nga o baza tenete ba sai sai pe aza na poto ça c'est benga déjà ya ba ya otalo na mutualité na biso na association ba otala yo lendi ba mona yo bandeko na nga baza na bolingo ezali parce que tu voyage na makaya na papa koba bango pe bazo otala ngai makaya zo otala mais papa koba ndazo ya na ontepo na ba raison na yemo ga yebi quoi po ba kosela makambo tango mutu moko akipe na mbaso era keka bo mutu anga tukolo kufa na sima ba biem ta bomae c'est pour cela azoma ba distance atala ka bato ba obela vraiment te mais aza bientôt en bon terme soki balobi eza mbaso météo est-ce que ça a pas problème na batu na ba mastano ya ba comédien tout yo moko na kibo moto na yo est-ce que ça a problème ozoki loka batu moi si abatu ya libala toni bon makama basi wana kutunga zala na mwasi moko yebana na mwasi moko na bana nga ibanda mana zala te donc ba problème toza ba na koza na problème na bosa ngo banda kala na ebité peut-être ko zala mais au moment na ba kenana problème tel bona mutu tel te toza nga ba problème te mais na niveau oyo nga na souffrir boy ko sala toilette ta garde malade zala ite na subi na bilamba deux fois ba changer nga bilamba ba changer nga na drap tout ça subi deux fois na bilamba parce que mto bimisa ila nga vase zate quand na vandi boy donc na souffrir makasi ngande kono na lo baboy na souffrir makasi et puis santé za bien te jusque là ouais santé bien te soki neti ba ya Laurence Kokoko bazala kite nde mabe pe longa boyo kama be banoko judoka yo bazala kite longa boyo kama be makasi nga ko elanga à chaque intervention mais na minute ba bimelinga ozoma ba papier tout wana donc nazana ba kisi mususu ezo coûter kisi mo 14000 osomba ngo 20 ozoma wana fona kota sur échographie parce que le colonel na l'action wana makile ezo legati yango na nazo nyata na 7 donc na ko tcha le kondenga na chebo ete pona likana tambola boyo na tambola te donc na éviter kana otambola yango na osenga batu ba soutenir na ba prière. Voilà, merci beaucoup. Et il y a Laurent Sokoko, l'homme des actions concrètes. Donc, il y a un patron responsable, soutien les viseurs, Dikando Maboroban, Kota Bafero, Patrick Ebola, les bourgeois, Talaya Météo, Azolela, Nabo Sanité, Didi Kinouani, Bozonga, Soussou, Mamo Liv. Maman Liv, yoka kolela ya météo, azo kolela likolozo ni atati. Est-ce qu'il y a des soins aux ozoa na ou peut-être les bandes préférés? Non, n'a pas un médecin. N'a pas un médecin ba autre tengai, n'a pas un médecin. Bon, oya mona que ndenge naza aussi mbite soit longolinga, mais dans ce premier temps, le médecin naza donc ya nangai donc ouais moni ba ko longolanga pa longolinga awa donc eza uka nzamba tout ça mutema naye c'est ça. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Nabi que bozota biswe belé Alain Visor mutema et Arlette Mwanza. Merci à vous et Patrick Ebola les bourgeois Kota Makamboyo. Merci aussi à Rodel Malal Landela Badikano Mabokobang Bakota Maramboyo. Merci aussi à Fiston Abaluka na Sepeli Ponayoki. Donc, Kota Bafero et Kosala vraiment bien. Il y a Charlie Pepo na Pepo. Tout sur la météo et Kosala vraiment bien. Mais le Kolongo, ozo ni atate. Ezani makila pena mte kangami wana. Do makile kangami médecin ba ko simba sulubi donc na ganga ki babi non. Faut kota eko wana donc échographie ba sengi wana. Donc na vandi bona ko kitsa ona sete. Ya mwa na tambola ezate. Do potan ndenge zo kende déjà boye. Donc nzamba zo sunga déjà ba o ba ko tout ça mtema ba papa nanga Adolphe Muzitu baza ba mama Chantal Muzitu baza o ba tout ça mtema donc ba sunga ba pambula et ça pe malam Adolphe Muzitu Mfumumpa Kota Makamboyo le député très responsable et merci aussi à David Elutete Gausho nabi ko sunga ba te belé cette fois-ci Kota Makamboyo ya météo ni ya masolo bana pote belé bazota la biso mokonzi à Istanbul badive Kota Makam oyo mais météo ni masolo lelo carrière na bino vie na bino ba artiste et comédien vous allez rappeler attendre organisation mon côté lelo nde beli boye ba ko sunga yo à part ba oya saïsa ya sala na batu
Non, nabi naza na gym na club ezali on a biso président Moïse Mutumosi peut ça sport ezali NTPC président Masumu eza magena no amonani te mais ezali bon le Sanjo pe azana na ebité soka ezala nini artiste ezali mais vraiment ata ba association où ezali mais soka ezangi nzambe e au marché te donc yango na tolelaka na bato biso totanga kombo na télévision na bato totanga kombo te baza pe na mawa ko mona muninga to souffrir bopa ko koya kosunga c'est ça. Est-ce que médecin oyo aza à un hôpital lobby avec ba traitement oyo et aussi là to faut changer hôpital to bon bon ba traitement oyo au moins aza na 6 antibiotiques on a mais la différente et puis souci na bango za na kota ba radio na ba komi wana batala pa mo ko ordonnance belé donc na kota ba radio échographie wana ba lobby wana so na koti parce que ba bi c'est risquant ndenge sali bongo mabeya mais lokwa na komba nzambe ngana nsambe la mabe oyati na éviter na mamba osubaka boye mamba osala sel boye c'est pas bon na elamba boye c'est pas bon simba te yango ba retourner vraiment non simba na ba azo ya biso na éviter simba ezalaki te na biso kana kwanza kaka ko kwanza nginde lukelenga mo ba problème oyo ko kwanza ko na kwanza ki yango moni nimeona nga téléphone ozele kana TV ona walinga benga ngata na ba prière soutenir nga ba 9995 fois 28 11 59 28 11 donc 243 59 28 11 so abenga ata na prière sunga ngai tango zo mitala lelo oti ba production na Angola ovandi na ba Charlie Bokungu Chafouin ovandi na ba Boss Mambote ba tutu lelo yo na hôpital yo saloboni Francis Bokungu to solaka alors ma contre le président Vita Maom donc Mondo Mulula donc Bazali et ça l'a passé kotika bango ba sec de Finzoni bazolela Angola agence Le Blanc bazolela Angola que météo to zagine aba msuba bi pourquoi zonga Kinshasa azonga Kinshasa zamboko nanga biso ya na visa so visa sili mabe na mboka bato zaki na yo notowela mabe donc ne zawana vraiment ça va passi papa passi donc ba comprendre que non ndeko na bango zo souffrir comment na météo o ya sepeli sarabino azolala na ngungi na marambe belé donc ezo sala vraiment passi mingi ya Laurent Sokoko na ebi Kokoko Tabafero c'est un patron Laurent Sokoko merci à vous Didi Kinwani. Et merci à vous, merci aussi à tout le monde au Balingara émission au PC la plus terre en Akatia théâtre et à groupe météo parce que les a spécial. Merci à Boss Timbalouze Adjo au Azota la Bisso ya Willinde qui aussi bazana Bisso dona Monica na musika message ni asuko lo bana ba fan no nyoso o bazota la yo bandeko na yo ba pasteur o bazocha na mabondeli o yebisa bangoni ba pasteur na ba Jésus le kamba ba pasteur ba prier pour nga donc ba onyo ba se mission nga ba okama so na scène mission na vandi boye donc mabondeli ba ba osambela japo na nga yango zo pesa mo makasi mais ba sunga ngai lokolo na longwa na pasi o na longwa awa donc na zo batonga tongo midi pokwa donc eloko ba tie ba bi ko bouger bazo tchaka batonga awa to ba soutenir nga numéro na sina pesa ba benga na musika en tout cas et ça langa malamba roi David Bikuta ba ya na nga place Kongwati Sébastien donc vraiment mettre turbo en tout cas météo na bino yeyo vraiment naza envie ba ba na kufite naza envie et qui nanga ya sanator o nyoso bateka ba karota na sanator wana naza envie na kufite nzambe azo sungati nyoso ekolongwa na ozongela musala na ngai bato ba souhaiter beliwa oye bisabangoni muto akufina nute o ba Benoît Zeko azuda social bazanga yo antifiré Kongwati Sébastien ya mama Lili azanga yo Diego Battery Grand Libulu Guilhem Mondo Patek le bazanga yo ba bazo souhaiter liwa ba publier qui même non nzamba confondre bango toleli maman Olive toleli maman Olive toleli maman Denise toleli maman Chantal musique toleli nzamba otoucher moko na bango a olongola na makambo na zana ngo oyo binemi nanga nzamba confondre bango o alinga cha
nga na cercueil yende mta okota na cercueil o alinga kota na libulu yenda okota na libulu parce que o nzamba kangi muto mokili afongola raté donc na tsuki wa ndenge ozomona euteli wapi so eza mbasu na théâtre na famille na bandeko kaka oyo bapesaka biso nayebi te bon nzambe nde mtayebaka parce que ye nde atalaka biso numéro place nzela ozokende yana bi bato nyonso nasala mabe nasengi bango pardon oyo mpe nga nasala bango mabe nasala bango mabe balimbisa mpe nga donc mokili oyo lelo eza ngai na koleka bongo lobi yo moto otikala libende mpe moko esefondaka malili ezwi yango ebukani elembi eke otikala ebale donc vanité de vanité ezosalanga pasi komona moto tozalaki nde na baspectacle na Luanda. Merci à Serge Tataki Bokolo, mon ami DJ Gloire, Joël Yaïswa, Papa Confort. Merci à Honorine Massango. Donc merci na bino nyonso botala ki mati bonché. Angola mobimba na linga bino mingi na obosala po na ngai. Obaksa. Non, ba baksa te na lobaka maître Adolphe Ntimba na ordezo o ba ebso ke na kufi te. Donc maître Adolphe Ntimba nazali bana ordezo balela te nazali na kufite tolela été akufite mettez toujours avec nous. Merci à tout le monde Bataille Kibiso Tracy Melenga Pro Elenga Congo, merci à la RTVS1, merci à tout le monde et DG Nabiso Benoît Mouya ya Muzitu Pazotala. DG wanaza abenganga papa, notre DG Benoît Mouya ya Muzitu abenganga papa, l'honorable Patrick Mouya ya Nayaka Nandako lelo solo koleza bona wa Nandako te don nzambe na bino bosambelaka bosambela pambolanga pe nzote koma malamu DG Benoît tokutana susu. Merci beaucoup, ça est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à RTVS, Charlie Pepona Pepo, Dikanoma Bokobank, Laurent Sokoko. Et merci aussi à Judoka Louyalo, Gloire Diaké, c'est derrière la caméra. On se retrouve la semaine prochaine. Météo Nyamasolo, Yeyo, Akokufate, na Kombonan. Na Kombona Yesu. Le lion de la tribu de Juda, Alpha P, Omega, omnipotent, omniprésent, omniscient, Jova Rafa, Jova Jireh. Alain Visor, merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.